maillot Gino de Bundes TV pour la désuté. Alors tozana nyonso na kati kuna, tozana musique, tozana ba comédien, tozana social, tozana makambo nyonso ya Nzambe a pasteur Kiri Kinkanya za kuna na kati. Pour mona bino moko alors vous s'abonnez massivement pour mona ndenge Nzambe akopambola. Merci. Balandi ya maillot Gino de Bundes to yeli susu pona ko pesa bino information concernant ba situation na biso tozo passé ya ba corona na ba vaccin au balingi kopesa bato. Alors j'aimerais vous dire ceci concernant que ba situation ezo kende vraiment ezali vraiment mabe concernant ba situation ya vaccin au balingi kopesa bato. Oyebi vaccin oyo ndenge ezo kende bazo salango na ndenge ebele. Oui, bato bazani balingi mbongonde ekota ils n'ont rien à voir avec vie à bato. Et nikoloba que bazo intéressé na mbongo balingi na bango bato te balingi bato bakufa ya bango etali bango te. Alors il faut aussi vraiment très attention mes frères et sœurs parce que tozo kende na ba état moko vraiment que ba situation moko vraiment très difficile. Alors ce qui totali net na hôpital ya nene ya As Vital hôpital ya As Vital ezali na so totali net na hôpital ya As Vital ezali na Autriche Österreich ezali ko confirmer que ba infirmier mibale bakufaki après qu'on vacciné bango alors bakufi elikoloba ke nzoto bato mususu ezo supporter ba vaccin na bango wana te et quand que soki neti oza vraiment oza maladie ou bien oza na ba assisté oza vraiment na nzoto na yo eza bien te alors soki bachubi yo nini bachubi yo vaccin wana vraiment ezali ke okobika te. Alors c'est un peu ça parce que le vaccin wana ezali bazo travailler en vraiment na ndenge belé parce que non c'est soit totali oyo wana ezali ezouta na Angleterre. AstraZeneca ezali oyo ezouta na Angleterre. Alors ezali vraiment bakamoko vraiment que il faut vraiment Nzambe liboso. Il faut que sambela mingi avant que ça la choix ya okende ko cha vaccin il faut bocha na Nzambe parce que Nzambe akoki ko changer yango atoko eye que basali yango na ndenge ya mabe Nzambe a changer ekomi bien. Alors wana okomona ke ekozala vraiment malamu soki kaka bozo précipiter kaka ko précipiter mingi ke nazwa yango pona ke ba maladie sila tout ça mais peut-être ozomi tcha erreur parce que so totali na de cas mususu cas grave ezali que vaccinaki soda moko na kati ya Italie. Alors voilà ba français ba omo ba lobby ba vacciner soda wana na âge ya 49 ans. Alors soda wana azalaki asantaki bien teneti maladie. Alors ba lobby akufi azalaki na crise cardiaque. Bozomona quand mususu ba confirmer na Qatar ba lobby que non soda pe moko kuna pe yepe ba vaccinaki ye alors asili ko kufa. Ozomona bakandenge ezokende ezape wana esilite oyebi batu oyo tango balobi ke batu 10 personnes bakufi na nini ezali koloba 10 personnes te c'est que batu bakufi ebele balinga oyebisa batu vérité nde bokoyeba yango kaka na ba neti biso kaka ba réseaux sociaux tout ça batu bazala que non bon enfin ba actif quoi ba humble quoi alors bango nde bazala komona que azeli une information aux yeux information moko assure mais oyo nyonso chaîne ya minene vraiment bazo salela kaka pona basalaka so bamoni ke réseaux sociaux bimisi makasi alors bandeko na biso oyo kaka cascadeur balukaka information neti maillot Gino boye aluki na ndenge na ye alors esalaka ke non bapesa bino bainformation moko très sûre eza kaka pona kokebisa bino parce que bato ebele balingi kotia tembe liboso surtout bato na biso ya bamboka na biso bazali vraiment na tembe makasi mais botia tembe te ezali ke eloko moko eza vie nde kolinga te ko perdre vie na yo pona tembe
Alors c'est un peu ça. On a 10 cas, on va 10 cas, bah koufi. Ils allaient 10 te. Dès qu'ils a ébélé, bah koufi ébélé. Alors sur total que na mukanda ya Hebrew. So Hébreu, elinko nzamba alobi boye Hébreu. Tokotanga na mukanda Hébreu 5. Non, Hébreu 13 verset 5. C'est Hébreu 13 verset 5. So tokotanga na nina bakomi, don't fail in the love with the money. Be satisfied with what you have. The Lord has promised that He will not leave us or desert us. That should make you feel like saying, the Lord help me. Why should I be afraid of what people can do to me? Alors, dans une version, on a dit non, Nzambe akotika biso te. Même si ozana na elo côté, alors Nzambe ako répondre biso, ako pesa biso oyo to lingi. So na kozala na kobanga pona nini? Parce que Nzambe aza nini na biso, ako répondre biso. Ye azali nde papa na biso, azali mokonzi na biso, azali mobikisi na biso. Alors tokozala na kobanga te. Kozala te pressé pona na ndenge bango bato oyo bazosala ke mbongo bazwa mbongo ebele. Alors mais bazokipe ba vie ya bato te. Alors na kozala na kobanga te, il faut vraiment kosambela mingi que Nzambe akoyede ngai pona nini nazala na kobanga. Avant que nous ozwa ba vaccin wana soki ba obligé, il faut tout d'abord kotia na mabondeli. Nzambe akoka ko épargner oyo nyonso ekoya mabe nyonso ekoyela yo, Nzambe a épargner yango. Omoni tokoki kozala na kobanga te que soki nazwi yango na kufi, mais il faut que vous se préparer d'abord la prière. Côté là, on va jeûne de prière, alors Dieu va vous révéler nini okoki ko sala. Alors même si va injecter yo, ils ont la sans effet. Bon, aujourd'hui, dans ce cas, na benga ki bande kona à Londres. Alors bango kuna basi bazwaki. Ba yesinga ke non tozu yango, alors Nzambe abatela na yebisi bango que non vraiment pochaka na mabondeli na yebi ke Nzambe akosala makambo ici. Ekosala bino iloko moko te. Alors bozala na distraction te. Ba moninga bazoluka elongi na Nzambe, ba mosusu bazoke eluka ba noa ya komela na ba masanga. Batango baninga bazoluka ke no tokoka ko toyeba nini ezoyela biso. Eza Nzambe nde alingi kolakisa mokili ke non aza Nzambe. Bato bazokufa ba mort subite, alors bango bazokipe na bango te. Alors temps ekomi mabe, faut koluka elongi na Nzambe. Soki oluki elongi na Nzambe te, ozala temps okozwa vaccin wana, on ne sait jamais. Tolobi te ke okokufa, mais on ne sait jamais. Il faut kozala vraiment ekenge koluta niao ozomona. Ozokende kozwa vaccin na sobo obligé parce que kokoma tamo que babanda ko exiger biso tozwa yango pona ke misala tout ça pona ke okende na balié public, il faut kozwa yango, mais il faut que Nzambe na mabondeli na noche mabondeli osali ba jeûne de prière. Alors au moment que Nzambe akwa épargner oyo nyonso mabe oyo ba préparer pona ke eyela bino, alors ekoyate. Alors bozala ekenge vraiment bandeko, ezalaki moi information tolinga topesa bino parce que on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Parce que monde est comme na suka. Bo yoka bo salela yango pe. Alors bozala ka te ki ba ignorant que non, ça va passer. Non, biso nyonso tokozwa. Ba komi kozwa pressé pesi ba te bele kuti ba komi kokende. O bomo na nga na zui, botalinga na zui, mais on ne sait jamais. Mais oya ozo chanza mbeli boso akozwa ngo ekosala eloko te. Oya zo chaka ka makamune ya mabeli boso après alobina ke kozwa yango pona ke kosala na melo. Alors wana yo moko oyebi ndenge eko lekela yo. Tokomi koyoka bakamusu bato bakomi kokufa na ba crise cardiaque. Soki ekomi crise cardiaque, lobi ekoma ke non ekomi typhoïde, lobi ekomi ke non ezalaki, on ne sait jamais. Alors bosala attention, bocha Nzambe liboso, bobondela makasi Nzambe a épargner biso na ba situation tozana. Parce que ça temps ya distraction susté. Ezalaki temps moko ko tchape na mabolongo ko bondela Nzambe pona ke akoka ko épargner biso na ba situation tozana pour le moment.
Je sais qu'avec le temps, il y a penza makasi bakoloba que il faut besoin obligé bato penza. Alors avant de voyager, dans un cas des gens, il faut zoyango. Alors tant aux autres qui ne vont pas zoyango, alors tiens, ma boulot salata jeûne de prière, salata 3 jours il y a jeûne. Alors au moment où Nzambe a ko épargner yo na ba circonstances nyonso mabe o mongona zo préparer pour éliminer bato na monde parce que oui makamba ba vaccin oyo et bana déjà kala ba préparant déjà depuis kala même la Bible nous dit ça ils ont déjà la Bible alors ce que tangi format bien en Kanda Nzambe au moment que ils ont déjà préparé ça avant Nzambe pe ala ki sa ayebisi bato na travers Bible que message na etoloba que beaucoup comme un bâtiment comme difficile alors il y a beaucoup de gens qui ont un bâtiment aucun de vos babilo il faut chana molongo alors il faut ça na rendez-vous après baye ko ça le ba bateke la bilo comme bongo pas na biso awa na kacha bundes les ande bongo avant qu'il na ba place que non oyo ke penza il faut kota na carte il faut au signer penza papier que non ba che comme on a enregistré après baye ko ce que au salité alors vous allez ajouter un pas côté que la yoti au côté c'est un peu ça et moi bah obligé bah tout le monde se bat pour besoin yango alors pendant que comme n'endenga ma bête alors vous chanza beliboso ok merci ezali na bino mayo jino de bundes alinga ka éclaircir bino baka o et 10 pays na katia ya Europe awa alors ils ont déjà 17 pardon balingi na bango vaccin wana na balingi na bango vaccin wana lisusu te ezali na vaccin ya AstraZeneca wana baboyi yango parce que ba pays eza na 17 pays balingi yango te ba pays musu balobi non biso tolingi na biso vaccin te baboyi alors toyeba tout à la ndenge nini eko passer avec ba situation ya nini ya vaccin alors awa epa na biso na yoka ki balobi non bazota la lanti ba 2022 alors comme penza ni total na temps oyo c'est aux landing ni alors les alaki abino mayo du nom de Bundes TV alors pour s'abonner massivement pour ça la dessuté les alaki kaka moi flash mo na pesto pesibino pour na pose à vraiment prudent pour sambe la mingi zambe accompagner tout ba blocage ba situation oyo ya mabe ezoya alors au moment que tu seras bien, on va vaincre tout le plan de l'ennemi. Merci. Ils ont qui Yabino Mayo Chino de Bundes. On est ensemble. Alors Yabino Yango. L'Andria Mayo Chino de Bundes, pour où tu veux la biso na canal na biso ya Mayo Chino de Bundes TV. Alors na limite que c'est péliming na biso émission na biso ya Mr. Job Eki. Aux abonnés na Mayo Chino de Bundes TV. Chino de Bundes TV. Boss abonné, ne Mayo Chino de Bundes TV. Voilà. Boss abonné na Mayo